n'entrée même avec Jésus, il y a mon window. Donc jusque là, dans mon avis que baza sir na makambazo bapesa lokuta te za ba vérité kokona te kokona te ezaka site moko image ya Congo point et pas ya la patronne hein babi la patronne Yvonne qui est le vert celui de komi na poto soit na beti biso soit kobombana bongo na bongo. Nous avons la solution pour ce qui est papa cardinal au Kokiko Salagnon pour réconciliation et salama pour tout commis le cola ngambo mibale. Ils sont pas à la Congolais mais ici comme sous balingité de koma pour tout yembaki alors que bakonzamboka de basinga kiso. Solution ezali. Yami balé zali namboka oyo ba reconnaître la biso kaka ce qui te confie. Na bomo iboye tous en considération et tous en problème et belé oyo to comment okufa pauvre parce que l'État a réglementé vraiment et où a réglementé mais résultat égalité radio et foutaraté télévision foutaraté et le mot de foutaraté c'est la compositeur je parle de musiciens chanteur compositeur tous au droit na bisoté ce qui papa cardinal le gogoye c'est la biso ata président assemblée nationale à la commission moko pour basa la découvrement ya bamoko na biso ezokende kaka boye na babar bafutaraté taxi futaraté boîte de futaraté la futaraté ils ont manque à gagner pour la biso par auteur compositeur lutto ya osengaka les salisi mbongo na biso oyo ezokende lokola sola malasi soki bakoki kotia bosika moko po biso totikaka bizaleli ekomi lokola chanteur fa koma mendiant kosengaka alors que mbongo na biso ezali bazopesa biso te boyokani entre biso ezali te na milieu ya musique batitre eleki ebele baninga mosusu baza capable kutu ya koboma baninga soki moyen ezali pour kaka akoma moto kisi eleki mingi na musique alors pourquoi na moni papa cardinal salisa biso sunga biso tomona lumière banzembo oyo lelo soki 10 ans banzembo esimbaka te po kisi eleki voilà pourquoi merci. Merci. Ça soutient d'abord moral et spirituel. On a un soutien moral et spirituel. Merci beaucoup. On a un éclairage sur cette structure liée à la Kinshasa. Alors, est-ce que ça m'a montéto benga yango homonérie chrétien? Parce que je crois concept doit na ponangai et me dit pour changer moi côté couleur il y a oyo tokani ko sala oyo nazali ki nango papa cardinal ya koloba yango wana. Merci. Mais likambo na sala yango oyo ezali mapasi na ngai ezali que période moko nasalaki nzembo ya poso mwindo euta wapi nakomi tunaka nzembo wana ntango ebimaki banotifaki ngai que nakoki kokota lisusu na église catholique te banotifaki ngai na cardinal Malula mikolo elekaki mingi ti nazalaki na voyage na poto nazwaki avion na Bruxelles tokomi na Rome cardinal Malula
akoti na motuka na avion akoti na avion biso ezalaki na deuxième classe bango bazalaki na première classe po bakoma na première classe baza kotraverse biso baza koleka na biso kwa aleki amoni ngai ntango avandi abengi ngai yaka nake na première classe ngabi likambo nini oyo lisusu eyebana lisusu punition mosusu owoni ale mbala moko alobi na ngai naza na posa na yo il faut oya na ndako na ngai apesa nga date moko oyaki entre jeudi vendredi okoya mpo nalingi nasolola na yo personnellement tokomi na Kinshasa mikolo eleki mingi te namoni jour yango mpe eye kobima nakei na ezala na ntango azwaki ndako no ya sika wana po ezalaki en face ya imo Congo nakoti nakendeki na moto na ngai asaka tokosala nde mosala mpo mona ye makonga ntango tokomi nasanonse alors mbala moko babino bokota na sala tokoti na sala yango eza moke mpenza ezalaki lokola centenaire automatiquement namoni kaka ayebisi ngai boye personnellement na moninga na ngai tozalaki alobi verkis likambo osalaki wana na nzembo wana ezalaki okendeki trop en avant tala sikoyo memi ngai moko naza kobunda naza kokotisa bamama balata bilamba ya église bilamba ya tenu ya bapani tout ça alors ngai nayebi ke ozalaki na raison mais obandaki yango trop en avant parce que même ngai moko mpe naza na baproblème aza koloba na ngai ye moko mbala moko alobi il faut tosambela mpo na yo mpo tosalaki banevene mingi contre yo azoba na ngai vis-à-vis tosalaki banevene mingi mpo na yo il faut nasukola yo asukola ngai mais navandeka nye alobi na nga boye namoni ka mbala moko abi bovanda toza koya ale abimi na sale wana tozalaki namoni mbala moko bano bazalaka na église oyo basaka banani bakomiere baza koya bango mibale baza kotia bilingi ezokima ye moko na nsima na bango alati na pembe na bulusi boye ale ngai na moninga na nga tofukami ntango tofukami ya telemi azoloba sika bandisi ko mesi mpona kosukola ngai ndenge ngai namonaki yango ngai naza kokomprendre yango kutu te asali mesi mobimba wana na français te na langue mosusu na latin ntango bato mwindu na entrée me batiaki jésus ya moto mwindu donc jusque là namonaki ke parce que ntango Yeah.
Merci beaucoup, Paul. D'abord, c'est un merci beaucoup à Papa Cardinal pour la initiative de l'émission. Voyez comment la bande de Léa journaliste, la bande de la mission musicien. Tu as vu que la bande de la mission musicien de l'eau, parmi mes problèmes, il y a des problèmes de production discographique. Bandeko oyo bakosalisa bango baproduire badisque na bango bazomona na lisusu te. Durant une période baproducteur ya musique na biso bazalaki baétranger, tomonaki bacamerounais bakotaki, baivoirien, basénégalais bakomi baproducteur ya musique na biso parce que ça fait longtemps que biso moko bacongolais tolingi koinvestir na industrie musicale ya mboka na biso te. Pourtant ndenge otaki koloba Papa Cardinal batalent ezali mingi na domaine de la musique na mboka na biso. Yango na kosenga boye biso ba chrétien catholique nous appelons la pauvreté. Parmi biso il y a de grands hommes d'affaires catholiques. Yango na limina tuna Papa Cardinal, est-ce que au monnerie catholique au vu la notoriété de l'église catholique universelle et koki kosala te et inciter bandeko na biso ba homme d'affaires chrétien catholique bameka ko investir dans l'industrie musicale na mboka na biso pour basalisa bandeko na biso ba musicien bazali na ba œuvre ebele eza ko courir na ba tiroir pour ba produire ba œuvre wana ebima bameka ko teka bazwa pe mbongo. Ça c'est de 1. De 2, likambo ya commission nationale de censure lelo oyo congolais nyonso aza ko se plaindre bon nombre ya ba musiciens na biso bakomi kosala ba œuvre moko etondi na ba insanité ba obscénité. Biso tokoli na Kinshasa oyo toyebi que na kati ya commission nationale de censure kala il y avait un représentant de l'église catholique. Est-ce que lelo ezali sous ndenge wana ceux qui représentaient l'église catholique bazalaka pi lelo na kati est-ce que azali sous na pouvoir te ya koempêcher ba œuvre mosusu ebimaka? Voilà voilà eza ba préoccupation na moi nibale. Merci. Professeur Dema. Si vous pouvez insister à ce que cela puisse reprendre vie dans nos écoles, je pense que nous aiderons notre pays d'abord à rêver, mais faire en sorte que ce domaine-là, moi dans mon atelier, je passe mon temps à rêver. Et des choses impossibles, finalement, mais qui sont réelles. Je pense que c'est une responsabilité que nous avons tous à redonner une certaine valeur à l'enseignement, à l'éducation, dans tous les domaines de l'éducation. Après lui, on va s'essayer et on va mettre fin à la séance. Merci. Papa Cardinal, à l'occasion ici de ce grand jour à Congo, parmi les artistes et autres. On va nous comme ça. Nous avons un problème au sérieux, nous avons un biso. Tu évites pour notre talent, tu bois ta main sur les années. Donc, Papa Cardinal, au côté de Makambo, il y a un problème sérieux.
Tant qu'on y a un moko, on y va pour ah bah le bien ok, on y aura tout ça bien, tout ça bon, tout ça comme ça. Mais le problème est là, ma casse biso va talent, tout ça un problème là, bah pour nous on a biso quoi. Avec la musique, la musique peut talent, et ça maintenant ma casse était mais bah pour bah tiens mon thème ma belle biso, toujours souffrir. Donc là on a aussi ma papa car na tant qu'on banda musa na yo, et ça maintenant clair que il a problème sérieux. Tout ça n'a pas calme partout. Place au salaire à Barokende. Au Liban et Léo Barokende. Biso Bao, tout ça n'a pas comme ça n'a pas 10 ans à Maboko et Bimarati. Et Bimarati pour bateau Baroïde, Biso Barokende au Tchaka. Ils sont là pour Bamo Bazaraka. On a Biso aux Zalate. Bateau soit talent à Koyata Denala. Et là on a le cas là, le Bundi Bitumbo, 10 ans et Koki. Na jo occasion lelo papa cardinal lokoza na puissance tina losango on a évidemment na misala mabeza mingi basala biso na bajam. Merci. Bonjour à tous. Merci na tata cardinal na initiative oyo ya ko réunir biso ba artiste mutuna domaine na ye toyebi okundaka mpona makambo ebele mais lelo otali mpe kote na biso topesi yo merci so tokobeta maboko na basi ya mibale nalingangi naloba ezali lelo ezalaki mokolo kokutana toyeba likanisi bongo tobomba mayele na biso mingi tobimisa yango malembe po tosunga eloko ekende liboso. Moi je crois que idée nangai kozala à part journée ya lelo ya rencontre oyamba baartiste groupe par groupe selon discipline na bango oyeba malamu mingi o bazali oyambi ba artiste ya comédien problème na bino ezaka nini tolobi ba problème na biso awa eza tozoyebisa o ba problème na biso te parce que okozwila biso solution mais tozoloba ba problème na biso po dans l'ensemble totala nini tokoki kozwa comme solution. Lelo makambo nyonso tozomona oyo ezali mise en scène scénario yango moni ngai na soutenir liloba ya kulutu na mabodo alobaki awa bosalela biso nayebi ke église catholique eza na force moko soki ebandi likambo bato ebele bakolanda lelo bato mosusu bakopesa mo connotation moko neti ya artiste catholique elobi okoyoka mpe bakimbangiste bakobenga mpe ti okomona ekomi écuménique. Donc, pour nous clôturer, ce qui vous sunga biso na baleki o bazala ba école au pesa bango ta cours ya mise en scène. Ata vous artiste té, mais ce qui a connu nango, même ata comme chef d'entreprise, secrétaire à l'université de l'Omabi, na si la zone la deuxième primaire, les mise en scène. Donc, na mon poussé, totondi au botondi. Nakubaya kuvanda kimia te bakulutu balobi ezala pene elenge moko akokoloba ata mwa libo. Vraiment na remercier bino makasi. Merci beaucoup. Merci. Ça va être consultant assurément de propre. Nzambe bakilo mikolo. Ngai naza musicien petit Jean. Ayemi musique mingi. African jazz. Ayemi na tabole. Nazali abandonné na bakonzi na ngai nazali abandonné nazali souffrance pasi nauti kosala accident tala ndenge nazotambola mondele awuti France ayebi ngai te
naye kopesa ngai $1500 ake kotika ngai na kimwenza mifana bakatanga makolo nalor mondela wana lobi tetete tosoka mama nayaki meme na biro na ye me bayamba ngai te soki 5 fois boye bayamba ngai nazali leki ya kolonele kokolo nazali leki ya kolonele kokolo banda yala nanga kufa nazali bandole naza musicien salisa ngai pardon. Merci, nous clôturons et nous laissons la parole à Papa Kaza.
pour se laver le poids à la vague, ça pouvait être des chrétiens, mais pas forcément. La coquille pour statuer dans l'Ecclésia et pas y a la protestante. Moi, je statue chez les catholiques. Mais l'aumônerie peut être avec des protestants. Elle peut aussi y mettre des musulmans. Il peut mettre toute personne qui est chargée de faire avancer l'art. Bateau nyonso bakoki kotambwisa art bazali na biso misala ya misala po makambo ya baptise. Oyo tataka alina mamu nayebisaka yo nayebi te kasi tokomitunaka nzembo balela na ntina te parce que balobaka là ce n'est pas représenter la réalité telle qu'elle est, mais représenter la réalité telle que l'artiste se la conçoit. Alors, ce qu'on voit, Adam omoni basango kaka mindele omoni kaka mindele mais forcément bato wana bazalaka mindele mpona nini mpo artiste azali kose présenter bango tel que lui se le concevait. L'art, ce n'est pas représenter la réalité telle qu'elle est, mais représenter la réalité telle que l'artiste se la conçoit. Donc, votre questionnement était inutile. Je ne sais pas si le cardinal l'a fait, mais de toute façon, le questionnement était inutile. Parce que c'est là. Nanda Mouzame, nous allons comment là, Bazali Koutiaba, Maman Maria, Rondo, Bazali Koutiaba, Rondo, voilà, Bazali Koutiaba. Parce que l'artiste a la liberté de représenter la réalité telle qu'il est Azali pour se présenter. Donc, la questionnement est un peu là. La vitesse de la souffrance de m'avoir supporté pendant 2 heures
Nous disons merci parce que grâce à la grâce il y a des coups pour recevoir les et dans le cadre de la mairie, nous allons mettre au service, on mettra la télétravail avec vous pour que les patients puissent trouver des causes de précaution toujours plus importantes. Merci à la Bernard, merci à leurs excellences, messieurs les conseillers de leur présence, parce que c'est aussi des artistes comme ils sont là. Ils ont des œuvres. Merci au curé de la cathédrale de nous avoir donné. Et d'ailleurs, ils sont déjà en contact. Nous allons voir ce que nous ferons parce que beaucoup de propositions ont été faites. Monseigneur, on va continuer. Monseigneur, pour avoir le journal de prière, dans la salle pour ceux qui ont reçu des invitations pour quelques minutes seulement. Après, ici, les parents vont sortir en procession. Il y aura séance photo devant l'église. Pour le reste, on reste en contact et nous savons comment nous trouver, ou nous retrouver. Merci beaucoup de pouvoir parler le nom du président Jossa, l'adresser au cardinal. Merci de votre prière. De nous avoir accompagnés tout au long de cette rencontre. Merci pour l'enseignement de notre papa, notre cardinal, noble. Nous implorons la grâce de ton esprit, nous implorons ta bénédiction, afin que tu nous accompagnes, afin pour écouter ta parole qui éveillera le sens de notre responsabilité. Que ton esprit éveille en nous le sens de notre vocation, celle de te faire honneur à la société et à l'Église. Seigneur, apprends-nous à mettre en pratique. Vous êtes bénis entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, merci. Ça va? Merci. On a problème de hernie. On a problème de pécaninga. On a d'aller vite. Ce qu'on a besoin de caisse. Quand on a liboso, on a problème de non, il y a boy. Tu as 3 millions. Il y a budget pour comprendre. Yeah.
La mer est belle. La mer. Azoemba nzembo ya Bonama, nzembo ya Maman Bigarel. Aujourd'hui, il va chanter une femme. Voici pour vous, Kofi chante Bigarel. Ce repas la musique, tous dans la musique chrétienne, tous dans la musicien au pays. Au moment où nous sommes là, nous avons la chance de tirer un Paul Valenza. Au moment où nous sommes là, catholique, nous avons musulman. Mais c'est le comment quoi, ça n'a pas besoin de et ça football, mais l'intérêt est l'équipe nationale. Nous sommes là, Soki, Renaissance, Sobeta, bateau Renaissance. Soki, si tu as Sobeta, bateau Vita, même pour l'équipe nationale. Tozaka batanai wana nde mukolo esamisaka na baopposant na bato ya pouvoir na bamisien chrétien na bamisien mokili na bato ya bacouleur différent na ndenge na bango basanganaka jour wana lelo soki match ezobeta na stade bien konti bato nyonso babengaka wo eske wo wana eza chrétien to palin alors na stade soki équipe nationale ezobeta bato baponaka nzembo moko oyo esepelisaka bango soki bie ekoti biso nyonso toyebi ke mikolo tozosepela na nzembo ya félix wazekwa soki bie ekoti bato nyonso baoyemba nini alors soki kongole nyonso azoyemba fimu shikot tataka avenir aza kongole te soki bie ekoti bato nyonso baoyemba
Bois. Chibota. 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 Chibota de l'opposition. Soki ya tisha maneno sepela. Bongo rais maneno tika na sima. Wana soki dia koti babilozo fimbu. Wana président de la République est pas que Mpandi. Primo. Fimbo. Shekundo. Wana mapenda na umo shida pe. baza sir na makambo bazo bapesa ya lokuta te eza baverité kokongana te kokongana te ezaka site moko image ya Congo coin epai ya la patronne babi la patronne Yvonne